Parce que ce n'est pas du tout gentil. Bonsoir à toi, d'ici la carré Annabelle. Salut à toi, ma sœur Yvette Nzouzi Toko, depuis Allemagne. Salut à toi. Oui, allô, maman. Maman, la bandi, ça fait 30 minutes, même si on bien à 16h juste la bandi. Donc ça va bientôt à prendre là. Hein, maman? Ça fait 30 minutes. Ah, il y a ma souki ma vinga. Il y a ma souki ma vinga. Autant là, on va. Oh là là. Ça fait 30 minutes maintenant. Nous avons une émission ici pour la 4 émissions. Bonjour, Père Moukadi.
Maman Blandine, merci na salué invitation pour vous porter. Yamba, s'il te plaît. Bon ami bien, maman Blandine. Oui, merci d'abord ami bien. Pourquoi maintenant mon cœur est sous s'il te plaît? Ah. Okay, voilà, ça va. Ouais. Merci. Ouais, merci, chers amis internautes. Vraiment, Bolimbisi, pendant 30 minutes. Bolimbisi, il faut que été invité à Banako Québec na Facebook Moussoussou. Et pour d'habitude, aussi à live na Facebook Moussoussou. Ok, nous avons le coup quand même, tout juillet. Ma bande, on a seming, nous comme maintenant moukier. On a seming. Oui, là, je vais coucher dans matin. Ouais. Enfin, Média Médina, enfin. Oui, c'est bon, hein, la matinée. Voilà, c'est bon. Merci, merci beaucoup, Maman Blandine, pour tout au répondre à l'invitation à Bisso quand même. À mon niveau, va se donner à CPL, les dossiers, quand même, basé au Ming. Il faut se connecter à l'autre Facebook. Voilà, merci beaucoup, merci. Bonne santé, Maman Blandine. Santé bien par la grâce de Dieu, Papa Didier. Nzamba Zobatela, Nzamba Zosonga. Dieu est grand. Merci, Nzamba Zalokumu. Public eza kolanda yo Maman Blandine, ya vie du public ya monde entier baza kolanda yo en direct. Balinga qui ba quand même qui est Maman Blandine. Maman Blandine Poutou, c'est une Congolaise à Congo Kinshasa, c'est une Congolaise à Congo Brazzaville ou angolaise. Avant il a commis ni na Kinshasa ou soit en Angola ou na Congo Brazza. Qui est Maman Blandine Poutou? Ok. Na pesi public nyonso o balanda kabiso e balanda ka pardon disons o balanda ba ebi penga ba amina nga nyonso na Facebook. Bonjour, shalom, shalom. C'est moi, Maman Blandine Poutou, la servante de Dieu. Et nga nazali congolaise vraiment 100% ya Kinshasa. Naza mungala. Donc naza vraiment congolaise zaïroise ndenge tozakoloba kala kuna. Et navandaki na Kinshasa na komi na Gombe. Et moi muke na bandal pour naza kovanda mingi pe pa ba sœur na ngai. Donc nazaki na 2 sœurs na nga bazaka marié kuna bazaka kovanda na nga mingi mais na kola vraiment mingi na Gombe. Donc c'est ça. Et awa navandi na mboka Hollande na Rotterdam. Dieu est grand. Ok. Merci Maman Blandine Poutou. Toyambio en tant que Moussa Nzambe. C'est la connaissance na biso toyebi que Moussa Nzambe ezali bona 5 ministères. Et Maman Blandine a s'occupé par ministère nin. Aza évangéliste, prophète, pasteur, docteur ou nan. Merci beaucoup Papa Didier pour la parole et la question. Bien sûr, dans le but, on a 5 ministères, ça c'est vrai. Et ngai naza consacré pour bâtir un lobby wana mais il est que Nzambe a utilisé nga makasi vraiment
mpona kotalisa nga kolobela nga donc afungolanga matoi na miso ya Saint-Esprit ndenge balobaka. Donc soki toza surtout na moment ya prière, en tout cas alobelaka nga atalisaka ngai, et même si c'est pas le moment de prière, il me parle quand il veut. Donc asalaka nga ndenge ya lingi. Il y a des fois na se rekiraka mais naza na choix te. Omona azoloba no kende koloba. Omona azolakisa donc nalobaka kaka sa nanga o ya lingi, mais na église naza intercesseur. Naza intercesseur soki mwa batango milulu misala musu emonani nasalaka emami ba église musu place mususu soki misala emonani nasalaka naza pe na groupe ya corps du Christ na Hollande tosalaka chaque année, en tout cas tosalaka séminaire. Donc c'est ça. Et en ligne aussi to priaka prière en ligne wana pe na travaillaka na pasteur Bishop na prophète Mata, donc c'est ça. Okay. Mama Blandine poto tomonaka mingi leyo bamisusu po ayeba nzambe ezalaka soit azwi problème moko makasi asala accident ou abeli maladi moko makasi nde aluki elongi na nzambe. Mais Mama Blandine poto po ayamba Seigneur comme sauveur na ye, po ayamba Yesu comme okota na bonzambe vraiment ezalaki na occasion nini et puis na moment nini et puis eloko ne etindaki yo oluka elongi na nzambe et puis ezalaki na âge nini soki public okoki koyeba quand même. Merci beaucoup pour la parole, Papa Didier. Dieu est grand. Omoni eloko eza surtout que nzambe azo utiliser azo talisa otomona même na Bible azoloba na Jérémie alobi na choisissa yo banda oza na kati ya libumu ya mama na yo, je t'ai choisi. Et na ya surtout na kimukolo kososola vraiment eza te ke komila kisaki naza vraiment oyo nzambe a choisi aponaki nga. Donc eza ngana linga te aponaki na sala musalo ya talisaka nga yokisaka nga naza obligé na transmettre message wana epai ya bato mozomona. Donc ngai na koya epai ya Christ nga moko boye vraiment eza banda bomwana parce que tokola na famille chrétien toza famille chrétien donc banda bomwana na ngai na kokoloba mingi kososola à partir à 9 ans. Et avant 9 ans, déjà, moi, mouké, parce que banda ko utiliser un peu banda bomwana. Nazolo bana 9 ans, parce que na 9 ans, nazo sosolo, wana sko, na kotaka malongi, na mishoni. Na mishoni, na bandal, wale, nazake passer, nanga ba news, ba ebi mishoni, en face, ya bandal bisen, en face, ya station Chibangu. Église mora mishoni, zaki, wana place na Kulaki. Papa Didier, omoni, tolobara mingi na bomwana, neti yambi vraiment Yesu te mais nga nazoyeba même neti par exemple ba mibeko 10 oyo eza ba commandement nazaka nango na mutu lokwa arrestation à partir na kotaka malongi donc na koma iko ba suli ngina sali comme moi nazoba na malongi balobai na biso to sala boete ti kokola nanga en tout cas na ndenge nzamba za ko utiliser nga na bomwana soki na loti nazomona makambo ezosalema nazoyebisa mama na biso donc nakomaki vraiment ndiye nazokota na makasi en tout cas nayebaki déjà nzambe donc nakoli nango surtout ntango na ye sikoyo na poto à partir ya ba 20 ans 19 ans ale wana sikoyo nde nayaki susu koyeba makambo ya nzambe makasi donc banda bomwana na kokoloba ti sikoyo nayebi te soki na se faire comprendre. Ouais, mais Maman Blandine, quand même, à sali ville au col, à Bandeko Batino, tu vas ça quand il y a beau jeunesse, qu'on va copain, avant que quand on va dans un macas, bien comme on a beau moine. Au sali quand même ville au col, Bandeko Batino, tu vas ça là. Oui, Papa Didier, on a raison. Ce qui n'a pas de donc, cela veut dire, na kati ya chrétienté, il y aura toujours le haut et le bas. Quand on est au bakalem, soit au sumuki, au saliboye. Mais nga na zolo ba na façon que neti banda na kangama vraiment en tout cas na rondima nzambe wana ti sikoyo mais na ko zala penda ko kota susu makasi en tout cas vraiment wana na kokolo besa vraiment na ba partir ya ba 30 ans wana penda na romi ko soso la penda que non naza chrétien il faut na zala boy na zala boy. Donc, on a évité peut-être il y a un zolo ba wana ko yamba mais avant ça en tout cas on a demeuré sur la présence de Dieu toujours parce que tant à likambu il y a aucun place na ki mais la mais que ceux qui n'a prié des solutions ko mona na pe
Ouais. J'espère que Walandi boza Rolanda Mama Blandine Poutou ningi azali ko panza poke ni tolobaka. Mitu nezali mwa mingi leo to kote ati na kati penza po apanza poke ya solo solo puisque pourquoi ko zo ba réponse ya bien. Mais Mama Blandine koyoka ningi to yokaka ningi mokili lobaka. On ne sait pas comme quoi que mwana mwasi azali bon na droit ya koteya te. Et tant que yo siko nzamba za kolobela o minga lobela kayo atasa ko likamso lobi bo esalami osalaka ndenge nini soit disant ningi balobaki bible mwana mwasi aza na droit ya koteya te mpona yo likambo no omona yango ndenge nini na ndenge nzambe alobelaka wana misala na oyo ya nzambe. Merci pour la question. En tout cas, la question moko makasi mingi. E nga omoni ndenge outi otuna na makambo yango toyokaka yango kaka na matoi boye mpona kovivre yango boye en pratique en tout cas nga nano ekomelanga vraiment te ekomelanga te mais mpona korépondre na question wana nga na retrouve yango en tout cas nayebi te si vraiment c'est vrai parce que tomonaki mwasi oyo apimelaki Christ mai mwasi wana moto akendaki koannonce la bonne nouvelle aussi. Même lycée quoi nae, basi bato bayaka ko annoncer yango. Et so là ça déjà signe que moi c'est akoki kolobela de la part de Dieu. Parce que nyonso to sala kana mosala ya Nzambe eza oyo ekomama. Et makambo wana nyonso na oti kolobe eza na kati ya Bible. Mais comment est-ce que cette parole wana ekobima que non voilà moi ça akoki kote ate. Soki moi ça akoki kote ate pourquoi tant azolobela déjà Christ a sekui. Tant azolobela ngo. Tant azo annoncé déjà na kutani na prophète moko alobi makambu nyonso yanga tout ça wana azolobela Christ. Est-ce que eza côté ate eza ko annoncer bonne nouvelle? Cela veut dire moi ça koki ko sala yango. Pona nga na moni eza vraiment un peu pas comme ça que moi c'est ate. C'est que je trouve. Et parce que ce que eza bongo te Nzambe azo utiliser nga na za mwana mwasi. Soki ezalaki mwasi ateya te aliaka banda utiliser kaka mibali mpo naza mpe nga moko te mwasi oyo atalisaka makambo toyebi basi ebele baza baprofetese bamonaka. Cela veut dire mwasi akoki koteya parce que ntango ozopesa prophétie ozopesa message ozolobela Nzambe mpo baprophétie mingi apesaka na baverse ya Bible automatiquement ozoteya et ntango ya pesi lisakoli wana yo ozoloba yango nani akoki koya kotelema nango liboso muta oki ko telemela te parce que si muta telemeli message on est déjà so telemela Nzambe. Cela veut dire ko telemela te que moi c'est te. Ça c'est directement et c'est clair. Ça c'est moi je pouvais ajouter. Merci beaucoup Mama Blandine. Mais père spirituel na yo azana Kinshasa ou aza na Poto? Père spirituel na ngaza na Poto. L'église onga naza pona umeli kuna na sali sikoyi na faire à 18 ans l'église naza na Rotterdam. Église à Dieu vivant et pas pasteur Piroger. Donc ndenga koma komona lelo nzamba ma kolobela yo alobaka nini pona otanga mona ka bonke nzamba akolobela yo yepa na esala nini alobaka nini? Merci papa Didier Daseki. En tout cas, yekutu muta poussaka ngai vraiment. Avant même na banda ko ya koloba boy parce qu'avant même na l'église de na utaki koloba Nzambe banda kolobela nga banda bo mwana. Donc ayebi déjà si on a soit courage même kutu na ya koloba boy na public na ba média parce que comme ki na moment moko poli boso azaki koyebisa ye au monde azoyebisa bat. Mais akoma yi koloba na nga so ina ye koyebisa message a mutalobi yo moko kende koyebisa ye. Yo moko kende koyebisa nga na ye ko comprendre papa na nga ça permettre nga. Oui, na ye ko comprendre donc na komi siko ko mona ya bato ebele ya mukili donc alobaki na nga liloba mo première émission na salaka na media lobi kende liboso Nzambe amema yo ndenge alingi donc apambola yenge na rachaki yango vraiment na simba yango yango na tambola nango donc Dieu parce que je lelo toza komona basali na Nzambe lelo bakomi ba cible ya mabe mingi za kosalama na monde ya biso lelo biso bombaka te topanzaka poke to ba vérité puisque public eza kolanda biso bazana besoin vérité. Beaucoup de pasteurs lelo baza kokoya mingi na baekobo et beaucoup de prophéties lelo eza kobima ba prophétie ya lokuta pour en retour ezongela bon quelque chose mbongo
et mingi lelo et comment pour au bengi passer par exemple dans Kinshasa ou quelque part pour appuyer pour et comment il faut que ça la comment on dit il faut ça ouverture il y a dossier il faut tenir par exemple soit 100 € ou 100 $ pour ça ouverture à dossier maman na biso Blandine nini okoki kobana eloko wana yo ba passer mingi ba opanza ba couple ba tuno ba faux prophétie ba passer mingi ba opanza ba couple na matière lokuta comme quoi que frère wana za mwasi na yote aza mwasi vie na yote sœur wana mobali la vie na yote boy ba kumba cible trop pour vendre ba kangi passer mon homme de Dieu impudique tout ça en tant que mosala na nzambe nini okoki koloba likambo. Merci, Papa Didier, pour la question. Car à Dungo, le bas, il comprend pour que la question, ma casse mingi profond. Et n'a qu'à répondre, biso vraiment, la façon où on a eu nzambe atali, ça kanga pe alobe, la kanga propos ya ba pasteur. Na sir na ba média, bon, ba monsieur belé na sala, na lobe la pour na ba pasteur. Et na kati ya ba message na zoa, nzambe en tout cas atali, ça kanga ba pasteur bazalaka kombati, Papa Didier. Bazalaka sérieusement combattu. Pourquoi? Parce que Nzambe a sa tali sanga ke grâce na bango batu ebele batala porte ya lola. Bazwa chemin ya lola. Peut-être na koloba boye mutakoki ko comprendre ta zomona na zoloba pour ndenge babundi samina ba cause oyo baza ko sala ya minene. Elembisi batu ebele bien sûr. Mais tika na signaler biso vraiment. Ça c'est ce que je réponds là, oh na mona na yoka, pe na mona life ezo sale madenge kaka mokeli nanga na bino alobela kinga ke baza vraiment sérieusement combattu parce que l'ennemi a combattre ka bango makasi parce que bango ne bazo talisa batu porte ya lola mingi. Donc moi je dirais que biso nyonso to prier pour na bango parce que nzambe alobi à moi la justice et c'est lui qui connaît voir ce qui est caché même à ta biso yo to monaka tozalaka na limite alakisaka biso mukie ye moko amonaka nyonso ye moko mutu ayebi ndenge nini akosala nga na koloba na part sikoyo mpona bapaster wana en tout cas bazonga na se ya makolo ya nzambe base concentrer sérieusement parce que nakoki kopesa mo exemple muke il y a eu une fois na kati ya église et nakosignale biso ke ntango nakobanda koloba eza kaka te na kati ya église na biso mpo nakendaka mpe baplace ebele nazalaka invité. Il y a une fois tozalaki na kati ya église pasteur aleki liboso modération auti kosilisa pasteur aleki liboso po ateya mes bien-aimés et nzambe ayaki kosala nga grâce azotalisa nga il y a eu une sœur abandaki kokota na église sœur wana na saki na ye azalaki na eloko moko ya malamu te oyo bapesaki esika akendaki kokota pasteur fara na chair wana makambo nga nazalaki komona ntango tovandaki tozolanda mateya pasteur atoki me bien-aimé baza kobundise namoni baange bavandi baza kotala nga natuni nzambe pourkui baange bavandi baza kotala nzambe alobeli nga parceke pasteur wana azalaka orgueilleux alobaka ye ayebi nyonso ye nde aleki baninga ye nde boye yango nzambe alobi atiki baza kotala e aye kolobela nga alobi évangile ekomi kilo mpo na makambo ya boye mais ser wana azoganga mpe amen ntango bazoteya paster atoki azokose combattre na binemi wana me azoyeba te nga nzambe azotalisanga makambo wana nde yango mpe nautaki kolobaki bazalaka kombatie na kolobela biso en tout cas bandeko wana ekozala na bamission mosusu ata epa papa Didier tata baplace mosusu ata awa soki nasali na kolobela biso mingi ya parke oyo mokeli na nga na bino atalisaka biso atalisaka ngai ndenge nini lolenge toyaka na église alobi toza kodecevoir ye aza dessus par rapport ya exemple oyo nauti kopesa namonaka ya ebele omona baange baye moye bapesa bénédiction eza te mpo na bana na nzambe lolenge bazokota na église et c'est ce que j'allais dire yeah, grand. Ouais, merci beaucoup maman Blandine lelo mboka eza kotambola malamu te
Vous allez koluka banda kala ça fait des années vous allez koluka mboka eza otamona malamu te. Est-ce que vous avez un message vous avez un message talisa opona mboka na biso Congo? Merci pour la parole, Papa Didier. Nazana message ya mboka ya Congo na lekaki na ngope na media mwa mukebe mususu na lobela ki angote. Nzambe azalaki kotalisa ngai kala mingi te. Et nayoki mokili ezolobela mingi ke le chef d'état ya mboka Congo RDC akokufa mais nga nzambe atalisaki nga au contraire Papa Didier. Nzambe atalisaki nga seulement arrestation na ye. Na monaki nzambe azotalisa nga il y a eu un jour eza na frère moko abengaka nga na téléphone. Ah kaka tozalaka na ye. Tozo solo la lobi mama Blandine na moni ba vidéo zo sala nzambe azolobelo mais pourquoi kaka ndengo tuninga Papa Didier alobi nzambe azolobela yo te pona Congo. Tuna na nzambe alobela yo pona Congo tala ndenge bato bazokufa tala boye kaka ndengo lobi. Tant azolobela nga parce qu'il y a maintes fois ceux qui naza na phone même boye nazo solola na mutu nazo pia message to tozolobela likambo ya nzambe ye alobela nga pe mingi na moma wana. Soki kaka tobandi kopartage kotanga komboni. Tout un coup tant frère anazo tuna nga na moni image. Bien aimé, l'Éternel des armées a talisi nga image na moni na plaine aéroport. Na moni aéroport, na moni ba bodiga ebele ba entouré chef d'état ya Congo RDC, ba tie ba kraka. Azalaki na ba kraka, lati ni ensemble la veste bien, ba bodiga pe propre na ensemble la veste. Na ba kraka penza na maboko boye. Avion intelemi, on dirait bazo voyager. Et na yoka ki elo côté, na mona ki elo côté. Par rapport à ndenge mokili ezolobelake, ye akozala susu te na mokili. Bien aimé, na signalé biso ke nzambe aza ya mutu nyonso. Parce que ndenge tozalaka même en Europe, toyebi soki police aye kozwa mutu akangi quelque part à protéger mutu wana. Parce que soka atiki ye, bakoki osalema mabe, lolenge moko na lingaki na lobela. So ngana éviter peut-être après message wana nde nzambe alobeli batu mususu akokufa, mais ngana mona ki te ki akokufa. Na mona ki arrestation na ye, et avant ça, na mona ka na moment moko boye na mwa tanga zwanga bokondisika chef de l'État, batu bazolo ba mobulu ebandisika wana tanga azwaki bukonzi nazoloba chef de l'État yaza sikoyo tanga azwaki bukonzi tanga mwa mibulu ebandisika namonaka une fois wana ezalaki songe nzambe azotalisa nga bazobeta dame azotalisa nga chef de l'État azobeta dame na mutu kote chef de l'État azalaki bato bazalaki ebele na nsima na ye naoki mongongo nzambe azolobela nga boye alobi yebisa ye abima na Kinshasa akende na Goma. Tanga zolobela nga bongo na eko mona image mususu na moni neti frontière ya Kinshasa jeep mibale eza kolandana na basoda na kati ya liboso chef de l'État azalaki na kati ya liboso ya simeye courbe eke kokale jeep oyo ezalaki na chef de l'État ya Congo. Ale tango bango balingi babima babandi kotia bango bakangi bango ba olme ba charger siko ba arme ya minene ke ba tirer tant balingi ba tirer na gangi na lambuka boye ndoto. Mais ça c'était avant un peu le temps passé et na lingaka na komisango il y a eu des gens au ba peksenga lobi ko sala ngote parce que yeso e muta lobi na bima Kongo ko sala mabe et na tikaka. Et moi je pense que pour le moment après ndene comme on arrestation et je pense que pour le moment et comme il aura trop tard pour naï. Donc moi ya sala o nzambe alingaka a protéger ki akima na Goma yango pe nzambe alakisa nga image na ke alingi abima komi na frontière balingi baboma ye comme ba braka ki metant on a surtout ki ba na yebite ce qui s'est passé parce que souka ki ke balingi ba tirer ba balle. Donc c'est ça yango ka na lingi na loba donc kala mingi te nzambe za ko lobela nga iko sala lokola na 65 ans tout ça qui indépendance atali sa ki nga nazomona jeune homme ya mulai batie bande bazo kata riban bazo fungola champagne bapesi mutu bukonzi alobaki nanga kala mingi te eloko na mona ki pona mboka na biso et moi je pense que c'est ça qui va se passer parce que comment ki ko insister lenga na ya koloba et avant ça zalaki ko talisa nga bazo nyokola bandeko na biso et jusqu'à ce que atalisa ki nga Sino Kimbangu atalisa nga Sino Kimbangu tango akala lere basalaki ko nyokola e na surtout ki na moni 2-3 fois image à bongo nde na yaki kozwa courage na lobaki message wana
na média ke kala mingi te kozala lokwa na 65. C'est ça nde na koloba. Ok. Totalaki na ba internet biso nyonso total internet eza na mosala na nzambe mo mpe mobali azwaki révélation pour na musicien mo ya Congo na kombo ya JB Piana ezi atangaki pe na kombo ezomona azoloba kala mingi te ye pe akokufa. Nini okoki koloba na eloko wana oyo paster wana alobaki mpona musicien moko ya Congo? Merci beaucoup mpona question kaka ndenge nalobi alobelaka nga mpona mboka na biso malgré naza musika omoni makila egangaka soki oza mboto ya mboka wana to se déplacer oza makila na yo euta kuna. Bien aimé mpona bandeko na biso bamusicien eza pasi mingi. Nalingaki nalobela biso na likao moko ya makasi oyo mokeli na nga na bino atalisaki nga propos ya bamusicien. Wana eza musicien moko me nga na kolobela bamusicien nyonso. Po nga nzambe alobelaki nga bamusicien nyonso ya minene wana. Bien aimé mokeli na biso alobeli ngai boye. Abandi kolobela nga makambo bamusicien na kokoloba mwa banda kala. Bien aimé tant to pedraki que son âme repose en paix. Papa na biso Tshisekedi ngai mokeli na nga na biso na bino atalisaki ngai ke mutu alingaka tika biso na place na ye lingaki ezala musicien ya mwasi musicien moko ya munene ya mwasi nzambe azoloba na nga boko pedre mutu moko ya munene wana avant quelques jours papa na biso Tshisekedi atika biso namoni batie musicien na ya mwasi na brancard bazokima ne mbangu nzambe azoloba na nga kozala susu te bato bazolela bazonga ngabi o wana na moi na 14h nazalaki na chambre nazomedite ngabi mama oyo asali nini yango alingi akufa boye ekowumela te na ekomona ezalaki papa na biso na mais pourquoi ezalaki mama wana ayembaka na okotanga kombo te mpo na respect en tout cas vraiment namonaki bongo. Ça veut dire liwe eza kotambola tout autour na ye. Ekolongo wana ewumeli te nzambe ayaki otalisa nga 2 musiciens. Na ba musicien profane. Mais wana na koloba part. Na kolobela mingi ba musicien profane. Musicien profane wana ona yengi na lobela nzambe ayaki kotalisa nga musicien moko autaki kotika biso wana mokili. Musicien wana azaki musicien moko munene monde entier yebaki. Bien aimé, naaki komona musicien wana nzambe azotalisa nga jour on avandaki na parc. Namoni mwana moko muke ya 2 ans osakana na jouer moko boye ya cheval. Mbala moko namoni image ya mwana wana elongwe namoni mbala moko musicien wana telemi alati bilamba ya basoda. Na position eti azokata sali. Ndenge basoda bapesaka sali. Alata bilamba basoda oyo ya ezaka batache basoda penzo ya guerre. Place azalaki na moni on dirait 2 groupes bazobunda bitumba guerre. Bazo fuye pa ya mususu azalaki neti ba grade koleka ye. Bazo sali penza fuite. Noki mungongo ya nzamba azolobela nga boye. Alobi wana ezali ba suivi ya ba musicien oyo simba. Oyo bayembaka musique profane. Suite na bango soki batiki mukili oyo elandaka bango yango wana nga nazomona. Ngana bia ayekoloba na nga na suka natala na Genèse 4:2-8 par rapport à message wana talisaki nga naye kotala na kati ya Genèse 4:2-8 naye komona histoire ya Caïn na Abel jalousie. Donc nzambe azolobela nga ke entre bango baza na jalousie makasi bakotoya kobomana parce que toyebi histoire ya Caïn na Abel. Message à munene naye kozwa na suka Dieu grand vraiment na opportunité à boye na question oyo. Mbala moko nazo lancer vraiment ba message na ligne na pesa. Vraiment ba musicien nyonso minene oya Congo. Nazo préciser bien musicien nyonso ya minene o penza ba yebana. O même ba étranger batalaka. Tant ba komona message o bazwango sérieux. Oyo na ligne dans le bar. Nga nazalaki na chambre nanga na lingaki na prier bien aimé. Ezaki vers 18h boy. Nazaki allongé nazo méditer, na simbaki Bible na vandi na ngai na tanga Bible ngabite na kitsana Bible na telema na prier. Mouvement na nazo sala na tika Bible na mbetu na telema mbala moko na moni image bien aimé. Na moni image nzamba zo talisa ngai musicien moko ya Congo
ya munene vraiment yebana banda toza bana mike. En tout cas, bolimbisanga na kotanga bakombo te po nalingi ba polémique ekota te na ba message ya Nzambe. Mais ba musicien penga bazwa makambo ya cœur. Na moni musicien na avandi ndenge tomona ke boye na bomoto na mona ke boye na mona ke azaki vraiment bonne santé mbinga nzoto makasi asimbi guitare alataki bien azaki propre. Place avanda ke zaki aspect moko ya bizarre na moni mupepe Nzambe azoloba nanga place wana avandi eza cimetière. Bien aimé Nzambe azolobela nga place wana avandi eza cimetière eza vide parce que ye Nzambe alingi asekwisa ba musicien. Parce que azoloba nanga tozomona bango meto baza ya kokufa déjà. Nzambe azoloba nanga vandi wana parce que baza wana eye asekwisi bango. Mais avant makambo wana ekokisama alobi nanga musicien oyo nga na monaki. Il faut asala likambo moko songolo pakala. Bien aimé na moment oti sikonga na lobi eza opportunité na koloba parce que natindi bato pa ya musicien wana 4 fois natindi basali ya Nzambe bazo compliquer bango na porte. Parce que Nzambe alobelaki nga ke makambo wana tindi nga na yebisa soki comité asali yango te. Bakolanda na bibembe moko. Soki ye oyo nga atindaki nga ye moko soki akufi atikali kosala yango te. Oyo batikali alobi nanga bokolela oza déjà kolela mais bokolela Nzambe azolobela nga bongo alobi il faut musicien na sala likambo oyo ayebisaki ngo nakoki koyebisa bino awa te parce que eza message ya biso awa te eza message ya musicien wana ntango namoni nazotinda bato baza kozongisa bango alali aza te avoyage bazocomplike basali na Nzambe wana vraiment soki musicien ya minene ya Congo bazolanda batuna ba sentinelle na bango na porte parce que nayebi te soki bakomisaka message pa ya patron na bango batuna parce que Nzambe azoloba nanga soki musicien wana tiki mukili eke asali likambo wana te alobi nanga bakolanda na bibembe moko wana makambo nga na yokaki oyo nakoki koloba mpona ba musicien na biso. Dieu est grand, donc c'est ça. Mama Blandine oyo kaki yango wana maintenant conseil nini opesa pona bango ba musicien yango à part que bato ba memela bango yango mais bango moko ba musicien conseil nini opesa bango nini koki ko exhorter bango mukie pona ba ko yeba quand même ba pesa valeur na oyo Nzambe alobisaka bino atalisaka bino pona bango. Merci pour la parole Papa Didier. Omoni na lobaki nga na lobi tant na zoloba pona chef de l'état na biso ya Congo ke Nzambe aza ya mutu nyonso. Vraiment même nga moko tant na monaki message na ndenge Nzambe azolobela nga pona ba musicien profane. Ezaki ko sutukisa nga na bi. Mais nga na yokaka bango même pas mingi. Ezate ke nazo wanga na bango. Toyebi na Congo na ba cité partout ba bar musique tozaka koyoka bango atati siko lem soso tala théâtre ba tie publicité musicien profane. Mais ko vanda boyena tia na yoka bango na sala kango te na yoka na nga musique ya Nzambe. Mais tant na zo mona Nzambe azolobela nga pona bango na yeko sosola ke Nzambe aza na amour na bango. Nzambe alingi bango. Et na ko signaler ba musicien wana vraiment ndenge na zoloba bazwa message ya cœur. À part message oyo parce que nga bapesaka mingi ba message à monde. Nzambe alobelaka nga pona mukili pona arriver à Jésus-Christ. Alors dernièrement na yaki kozwa message moko nanu na yeko pesa yango te. Nzambe alobi nanga kokende kopesa yango bongo te po nguna koki kolongola ona mukili. Alobi nanga il faut sala boye. Bien aimé naza busy. Nanu na sali yango te. À part ça ayeko lobela nga lobi Saint-Esprit aza ya kotelema. Nzambe azolobela nga Saint-Esprit atelemi. Alingia sunga mutako kanga yango azate. Bien aimé ba musicien na biso bozo kanga. Na ye apomba mona nga te pona ye bana te pona polémique te. Nzambe alingi asunga bino. Nzambe alingi asunga bino ba musicien to bo se repentir. Saint-Esprit est là aza debout. Et message wana nga nazolo banazo bonga manako ko ya koloba yango te po za scandale. Ezalaki Nzambe azotalisa nga monguna azali susu na makasi tatalisaki nga position na ye. Donc zeleza polele na kolobela ba musicien na biso ba banga mutu te. Po message na ba musicien na uti ko pesa. Ezalaki te ke o cause ya
comment dirais-je, ou bien cause ya batu, babomi bango to cause ya mutu boye. Ezalaki makambu na bango moko, yango na mona ki cimetière. Nzambe asolo beza ba contrat na bango basala. Et nzambe asepelaka na liwa ya mutu, akufa mutu ya mabete. Aza papa, aza nzambe ya mutu nyoso, a délivraka même ba coupable. Alors nzambe a telemi Saint-Esprit alinga sunga bino, bo se repentir. Et bon tout nana, musicien wana, atika batu baya koyebise message. Atika batu balingi bakomisa likambo nzambe alobi asala, po soki te tokolela bibembe, tozala posa ya kolela te. Et nzambe aza na esengo te batu balele bino bozala su na mokili te na position wana. Donc c'est ça seulement je peux dire. Dieu merci beaucoup Mama Blandine. Est-ce que au monite que ba musicien baza ebele? Baza ebele. Est-ce que tant batuna baza okino lukaye? Bazo lobadia sujet avant que tu ko lukaye pour en fait sur année ba prophétie bongo ekoi pour na ye ou non? Peut-être so balobi bongo te akoboya bango bakoma banga pe baza batuma ebele bakoma na bango na bango ndenge lobi ki baza jalousie entre bango na bango akoi ko banga na yeme. Ce qui penda que lobi na eboye bisaye que maman intel mboka boyeboy azana message pour na ye. Peut-être akoyi ko ndima mais ce qui baza ko lobate ba ko luke kaka bongo ba ko linga te akota ou pourquoi pas yo moko au sel le nécessaire ko luke ta téléphone na ye yo moko obengi olobi na Mama Blandine nzamata singa boyeboy pour na yo. Au moins ce que oza ko bomba pe ke mabe ko kwela ye peut-être nzambe pas ko retourner contre pourquoi bombaki olinga ko loba na vérité. Merci, Papa Didier Nandéon Lobi, une question boye. Merci pour la parole. Papa Didier, on dit message, c'est un message moko est vivant. Et puis, c'est un message moko makambwa liwa est en akati. Et un message à pétété. Peut-être qu'on est dans le baboué moutakoku comme on en repète. Pour nous salemité. Donc, message wana na zolo babie ta on a zo ki on a la télémaki na linga dina prier pour nanga moko. Mais le kola nzambe ayebi batu na ye, ayebi ba nombre ya mitu ya suki na bango ngate mutu na yebi. Ayebi makambu na bango kolekanga na yo. Ye mutu atali sakinga. Et qu'est-ce que j'avais fait après ça, Papa Didier? Avant na koma ana loba na uti koloba na tini batu 4 fois. Avant na tinda batu, na mekaki ko luka téléphone na ye parce que nga soki naza na message à mutu na ganga kango boete, même ata bato na baza marié, na kobenga moko na bango na pembeni na yebisi. Et ça la même aux hommes de Dieu. Na yebisaka mutu message te place mutu msoaza parce que ngata on a zoka ba message bien aimé ça ko tout à tolo te na zoka ba message te que oh to boy na zoka ba message moko très profond bien aimé. Très profond. Et tant na ko yebisa batu ba reconnaîtra que ozolo ba boye boye et ça ya solo. Ya on a zoka courage sous ya kwa parce que na yebi nzambe na ndenga tambusaka ngai. Et moi, je dirais que tant on a meki koluka numéro na zuite, net yo boy Papa Didier, na linga ite kobenga Papa Didier ebi numéro a mutu boy. Et tant on a rotanga kombo na ye. Batu mosusu mona akosala déjà mission ba gangi yango panzani avant message koma. Et ngana linga ki ba koma place aza, ba pesa téléphone a bengi na moni penze longine yeyo. Na ebisie kende place batu bazate sima na ebisie message. Wana likamunga na linga kina sala. Ya on a boy koluka numéro na ina désordre na mekai koluka mo en cachette simite e batu na tindi kuna pe baza basali ya nzambe ça fait en cachette bazo kende. Mais à chaque fois bazo comme à la porte, bazo ebisa bango azate avoir du boto ebite so keza ya solo. Il y a une fois ba ebisa ki mosali ya nzambe na balobi alali. Non mais il faut pas l'embousailler et ça message en nzambe abi na ebisa bango ça message en nzambe et ça même panga e outil en Europe. Mais je ne sais pas ce qui va se passer à Moussali en Zambie, à Naïkolutelo comme sous. Parce que si vous avez un message en Zambie, parce que ezali comme naïe mon côté, ezali comme ya batu e belé ba koke ko kufa. Ça c'est très dangereux. Et ba militaire na biso to yebi mo kili mo bimba batala kabango. To yebi yango donc elelo wane ko sala kaka la Congo te ko sala na mukili mo bimba. Ezala mawa. Enzamba zolo benanga soki to lingi to lela. Et à comment qui insiste, les gars, on a mon avis na bina kolobango na media. Et ya on a zolo baba musicien wala ba tout nana. Nani ba e koluke na porte parce que ceux qui musicien na kufi asali comme Nzambe elisinga te alobi nanga bakolandana. Bien aimé na sina mona makambo ke Nzambe alobi yebisa mutu boye boye soki boye asali te boye boye. Na mona yango ba misusu basa na sa mabele.
eza te ke ngamu nazolinga yango me mposa na nzambe ezali alingi te balongwa na mokili alingi te balongwa na mokili na ndenge ya mabe parce que je voyais nzambe azolakisa nga cimetière nga na bango toza bandeko te to famille naye kaka kotransmettre oyo mokeli ya bango na biso aye koyebisa kosimba te yango na gangi po balambuka en tout cas balambuka batuna na vraiment po message wana ekoma nga na koloba le reste bango bato bakoyeba donc c'est ça. Ok. Mama Blandine, tokoki kosunga yo muke toza ba musicien belé otanga no kombo te mais nga na otanga no kombo ya 4 musiciens toyebaka soki aza na kati na bango yo otanga no kombo te bazaka 4 nga na otanga ka 4 oza ndeko mwasi moko aza wana lobi ke opesa kombo epa na nga ye akopesa o numéro mais yo otanga no kombo te mais nga na tangelo ka 4 personnes soki aza na kati na bango na yebite na bani kotangela yo Fali Ipupa natangi Jibe Mpiana natangi Weranson et natangi Kofi Olomide juste 4 gars onga natangi liyo wana aza na kati ya merci papa Didier bato wana nyonso tangi aza na kati te parce que oyo nzambe atindaki nga nayebisa ya sala d'abord ezali mpo asala yango mpo bakufa lisusu te ok aza na musala moko eza lokola règle mpo bamessage mosusu nga nazwaka nzambe apesaka na règle il faut bato basala ke atalisaka nga likambo ndenge eza na cause pourquoi eza bongo e atalisaka nga soki basali oyo alobi te suite nango mpo na message oyo alobi bakolanda na mawa suite sikoyo soki musicien wana asali alakisi nga bakozala e il faut base repentir aussi etango musicien na mosusu akosala oyo nzambe atindi nga mayebisa ye automatiquement makambo oyo ekolekela bawana mosusu ekozala automatiquement musicien aza jeune te oyo totanga eza bajeune aza papa mokolo ezalaki kocomprendre pourquoi nzambe alobi nasala noki parce que avant atika mokili donc c'est ça nakoki koéclaircir mwa moke e moto oyo jeune femme oyo azoyebisa biso totanga kombo nazobanga polémique ekota parce que nakopesa yo kombo ye pe ayoki esanga kobetela bato mosusu lisolo je sais pas qu'est-ce qui va se passer parce que toza bato papa Didier d'accord yango nazopréféré moto akende sur place babengi ye namoni ye olie nayebisa nanu motu mosusu je sais pas qu'est-ce qui va comment bakomemela yango c'est ça ezobangisanga ok nga nakoyebisa après pousse toza bato ba musicien moi j'ai compris déjà quel musicien nzambe pas lobela biso na ndenge na biso moi connaissance spirituelle toza na ya mukie nzambe pas lobela biso mais moi j'ai compris il s'agit de quel musicien mais na solo na ngo pe en privé na retourner au serezaye ou pas nzambe ka mutu ako kamba biso na message oyo merci pour la message oyo mais bato soko ba ngi ba zoyo baza na besoin ya prière pour prier ensemble bazo ndenge nini Mama Blandine. Merci pour la question. Numéro na ngai le cas na émission mususu moko na pesa à propos ya message moko na zwaka po na Rotterdam. Na affichaka numéro na ngai na kopesa susu numéro na ngai ezali 0031 6 84 99 69 69. Donc 99 donc 06 84 99 69 69. Wameza numéro portable nanga et Facebook nanga ezaka Blandine Poutou et soki mutu asengi nga mina ndimaka. En tout cas na ndimaka mingi ke na boya parce que na sala ki Facebook ana aussi pour ba message kaka ya Nzambe eyokana na mokili na ye. Ouais Mama Blandine Poutou moi mutu na musu ezali etika batu na suspense tangu mama Olangi ya kufaki. Non, tant que papa Olangi d'abord akufaki ezalaki na mondimi moko ya église na bango ya combat spirituel nzamba lobelaki eke akende koluka pasteur Walesa po aya ko prier pour na papa Olangi
invité sur yoka kayango et bango ba refusaka nino ko bana likambo oyo pourquoi ba pardon nani refusaka a refusaki pasteur Walesa non ou bien bango famille na bango famille na bango ya mama Olangi nde ba refusaka mondimi moko ya église na bango ya combat spirituel nzambe a utilisaki nzambe alobeli ye mondimi wake no koluka pasteur Walesa po aya na kati ya église ya combat spirituel aya ko prier pona mobali papa Olangi ndenga kufaki tant que bemezaki ya kolala mais bango ba refusaki que pasteur Walesa aya ko prier na église na bango attends que monsala na nzambe ekolo eza nini oko expliquer biso kamwa ndenge salama bazaki na raison maboya ou pas. Merci papa Didier pour la question. En tout cas, yango nga nalobaka musala nzambe eza pasi. Nalobaka eza pasi na ba situation ya boy. Parce que même nga oyo ekomelanga ke ozwi message ozoyebisa batu bazo comprendre te. Yango même Jésus-Christ aloba ye moko na Matthieu alobi batu musu fo kolobela bango na parabole. Soki bazo comprendre te. Omoni. Cela veut dire ndenge na uti oloba kaka exemple neti ya message ya ba musicien ke ba message mingi muso eyaka surtout na ba règle ke soki bosali yango te likambo wana ekotikala lolenge ya mabe ezalaka kaka échec na liwa mingi. Donc nzambe alingaki asunga mwasi na ye si je comprends par rapport ya oyo nzambe atalisaka ngai parce que kaka nzambe wana moko ye mutu alobelaki ye parce que biso nyonso mokili mobimba moko ka Jésus-Christ mutu arachetaka biso alors soki eza ye azolobela makambo eza kaka nzambe ano mweke ezala ye nzambe mosusu alors soki eza le même nzambe ana oyo nga nayebi en tout cas soki basalelaki yango te je pense c'est pour ça suite oyo tomonaki ke madame yalandaki ke baame na bango ereposer en paix et nga na komona yango en tout cas yango nalobi nakoloba mwa moke na place oyo ke tokomi vraiment na fin du temps ekomi moment ya ke mutu yo moko oluka nzambe c'est très important mpona kolongola badoute ke mutu mosusu oyo nzambe autilize ye okomi kodute okomi kogere yango na ndenge na yo ozo kodute mutu wana te me ozotelemela nzambe bien aimé c'est mieux yo moko ekomi mpenza moment toya na se ya makolo ya nzambe nzambe azoloba na 1 Corinthiens 10 alobi aza na besoin tozala na communion na ye parce que soki tozo se sacrifier na makambo mosusu toza kose sacrifier mpo na nzambe te mpo na badémon. Donc vraiment eza mawa mingi nga na kosenga na famille ya bamama Olangi wana bazonga na se ya makolo ya nzambe parce qu'il y a na bamakambo mosusu mwa moke na lolenge nzambe atalisanga nazosouete te ezalaka makambo mosusu esalema banda kala etikali kaka kozala en pratique ekomi kolandana parce que bozo tosa maloba ya nzambe te enga na moni eza trop tard te lokwa bauti komona déjà ke mama mutalandi ye en tout cas bazongela baprier soki bazodute na message wana soki te bakoki kokende pa pasteur Walesa wana prier parce que eza trop tard te. C'est ce que je peux dire. Okay. Merci beaucoup Maman Blandine. To profiter de voir tous nos monsaya na nzambe za makambo ebele peuple eza kotikala toujours na ignorance. Il y a des gens qui disent que pasteur Walesa ba miracle asalaka eza nzambe te eza kisi makambo eza koloba maibele yo monaka ndenge nzambe pa lobelaka ndenge nzambe asala pa na ye po na biso toyebi ke nzambe apesa ye don ya guérison puisque nzambe apesaka don na mutu aza na don oyo nzambe apesa ye. C'est comme Dieu nzambe apesa yo don ya prophétie oprophétisaka mpo na bato omonaka mpo na bato et pasteur Walesa peut-être nzambe apesa ye don ya guérison soit tu le boko mbasse esili ou esili mais les gens ils veulent pas croire na pasteur Walesa. Nous on est au milieu du village ni no ko loba pona oyo nzambe asala pona pasteur Walesa c'est vrai ou est faux et ce qui est vrai comment on peut savoir si c'est vrai ou comment on peut savoir si c'est faux. Merci papa Didier pour la question. Nalingaki nalobela biso eloko moko ya makasi ke mokili toyeba ke pasteur oyo azalaka ya nzambe te aisisaka te bien aimé. Bien aimé nalingaki nalobela biso par rapport toujours ndenge nzambe atalisaka nga pasteur nyonso azalaka pasteur ya nzambe. Et soki bo remarqué ka komi kosala makambo libanda ya makambo ya nzambe
wana ndenge na utaki kolobake akweisami monguna azuiye po prier pona ye po talisa nzambe car ye moko azoloba lobi à moi la justice. Pasteur ya libanda ya nzambe azalaka te bien aimé. Ba pasteur bazo bundisama parce que bazo sunga bandimi. Parce que tant bino bozala bazo sunga bino mutu wana komi ko bundisama likolo na bino pe bo komi contre bo kotimbala moko na groupe ya monguna sambo yeba. Soki omomi ki ozo dute na likambu na ndenge na ucholobe komi penza moma mutu yo moko na nzambe. Bien aimé to okota lola te parce que ndeko no azako prier parce que moi sinon mtazako prier to mwana non. Yo moko relation na yo na nzambe. Soko ozo dute zonga na se makolo nzambe. Tuna ye dispose-toi à kolobela yo bien aimé. Nzambe atalisaki nga na mwa mikolo uchele kalobi na moma osoki mutalinga prier. A prier ya kotelema. À la confession, après à ça la prière et autorité. Parce que nous avons besoin de la moutounion, so bien aimé. Et le Saint-Esprit est debout pour le moment. Nous avons télémi à ça la zozela. Parce que nous avons après le Saint-Esprit cette opportunité et qu'on allait arriver à Jésus-Christ. Bien aimé, pour le marambo pasteur ou aller sangana rolobaboy. Matala ka vraiment est mingité. Wana na lingina loba vérité et na kosenga na bandimi na place azali vraiment bazwa yango na ndenga mabete parce que nga na lingana loba vérité kaka lolengi nzambe ana mebaka nga surtout na makambo na ye na bangaka nga na bangaka makambo nzambe na par rapport ya talisaka nga parce que il y a des fois na sali émission na pied message après na zo kumisa zo loba na nga keba na yo talo sali boye boye faute nzambe basakana kana yete. Ce qu'on s'est sakana ni tomona David bien aimé. Abomi si mutu. Ba ko pese message alobi fo ba boma mutu wana bien ba sala epe punition. Nzoke zala ki ye moko. Nzambe alimbisa keme abomba ki pe mwana na ye. Salomo zala ka mwana mi ba zaki mwana liboso ta ye na mwasi wana. Parce que ye abomba ki nzambe azongi seliebo. Pasteur wale se zala za ya nzambe to ya nzambe te zali kamuna ye na nzambe bien aimé. Tika kozwa tanga yo banda kolobela yango s'occuper na yango. Zonga na se makolo nzambe wana nzambe dominenga dirigenga. Nzambe ako dirige yo. Oza obligé to kende pa no banda ko douter. Oza libanda na kati oza na kati te. Ngalo ko moko na mona na landaka. J'ai remarqué une chose. Na kati ya bango tang bazo prier ba délivrance et tout ce qui s'est passé. Oui, c'est bien mais et il faut témoigner Jésus-Christ. Batika bakolobake nzambe ya walesa. Na ebite d'après nga. Wana nga la mona ki un peu pourquoi papa Didier ndengo zawana. O prier pour na mwana nga na loba nzambe ya papa Didier no baka merci Seigneur Jésus-Christ. Na kotia kombono na katite. Et ils ont ce système là trop nzambe ya walesa. Attention parce que ba oya mabepe babenga ka bango nzambe. Wana loko na koloba par rapport à ndenge nzambe atalisaka nga. Oya mabepe babenga ka bango pe Dieu. Siko nzambe ana ya walesa bango bazoloba. Jésus-Christ. Voilà point d'interrogation. Ce mieux balobaka merci Seigneur Jésus-Christ. Kanisela mosali na yo walesa. Wana nde balobaka. Ba pamboli pe mosali mbala moko batalisie bazongisi epa ya Christ wana oya asali grâce ke na nzela na ya pambola bala. Eloko moko nga na remaka ona mona yango flou kaka yango wana. Mais à part ça kaka ndenge na uti oloba vraiment totika ko s'occupera ke mutu asali boy mutu azalaka accusateur bien aimé eza ye moko monguna Satan. Ye musala na ye ko accuser batu mususu. Tala mutu wana sali boy tala mutu wana za ya yote mutu wana zokosa. Mais est-ce que tango zo témoin soki siko wale sa za ya nzambe yo zolo babongo yebisanga siko nzamba ko sepela na yo tote. Yango na zolo ba azali ye moko alobi à moi la justice. Donc totika ko komikoti saka na place à batu parce que yango makam na zolo ba ya mike tanto ya ka église parmi ya makambo na nzambe atalisaka nga songi eza ko empêcher ba ange ba poussa na ba pambola bana na nzambe.
Je vis ça bien aimé, toza na kati église, nzamba zotalisa nga ba age baza libanda nga na bibo. Mais biso tozo sala musala tozo yemba bazoteya. Nzamba zoloba na nga talisi nga groupe songi. Bantu bazotonga. Parce que tant ozoloba bongo koloba na misu na ete, okoloba na pembeni to oye na sima clavine obandi kokoma. Cela veut dire ozoloba na sima mukongo nzambe asepelaka nango te. C'est mieux de laisser la justice à Dieu et va en dessous na sia makolo nzambe wana ayebi yo. Ndenga ayebi walesa ayebi pe yo. Akoki pe kosala kati na okoleka même walesa wana. Priez, parle-lui. Loba nzambe ngaye yo. Sala nango yo lingi. Sala pourquoi tindanga na mukili. Kotala lolenge na ngate na saka kamwana makila na yo pamba te sopana ki purifie nga. Lobela ye. Donc c'est ça, je peux dire que, en tout cas, merci Seigneur Jésus-Christ, au pamboli biso, délivré biso, kani c'est la mosali na yo, mais batika akolobaki, ah, nzambe ya walesa, wane comme le roi Bozo lobela walesa. Je sais pas, hein. Bon, je sais pas. Ce qui vraiment, moi, ma belle, mais c'était ça seulement je pouvais parler. Ok. Merci beaucoup, Maman Blandine. Nous avons été à répondre à biso. Public qui nous a rolanda yo. Ezat ngonga na yo, ozana tana yo. Soko zana exhortation qui exhorter peuple de Dieu. Oza rolanda yo, oza libre ya exhorter bango. Sinon nous aussi sa émission. Soko zana tana ya exhorter, soko préparer quelque chose ou pas. Nous avons besoin un message à minutes, on a besoin de parole au exhorter peuple de Dieu, moi quelques minutes. Merci, Papa Didier, Dieu est grand. Et je dirais que tout le temps, tozanga kailoko ya kolobela bana na nzambe te. Et peuple de Dieu, na ngai kana loba moi message moko muke na lombango vraiment pour na ba minute pe. Et na 1 Corinthiens 10:20 ndenge na lobaki. Nzambe azolobela biso alobi tozala na communion na ye. Totika ko se sacrifier. Na habité soki tozana ba Bible pembeni na biso soki tofungoli na 1 Corinthiens 10:20. Na habité Papa Didier yo moko sokoza na Bible pembeni na yo 1 Corinthiens 10:20 Nzambe azolobela biso pona totika kosala ba sacrifice. Ba sacrifice wana o tozo sala epa na ba démon Nzambe azolobela. Tokanisaka des fois les sous sacrifice et ça kaka. Que mutu abomi mutu, bien mutu wana zando kia. Non. Tant ozo tonga déjà mutu, par exemple, bien aimé, oza ko se sacrifier. Poko tonga ezalaka des sortes. Surtout ezali tozo ko loba likambo oyebi mutu na makolote. Et soki likambo wana eza ya lokuta bien aimé. Olimbisa mo muke na moni bazo senga nga ba ami awa. Soki baza ko loba pona likambo ya mutu oyebi te bien aimé, c'est mieux de ne pas parler. Parce que Nzambe atalisaki nga likambo ya songi eza ko empêcher. Pantalon la eza nango polele bien aimé. Yo moko ozokanga yango. Soko monaki likambo to oyokaki te vanda na yo nya et surtout pour les moments bien aimés. Parole moko kaka koko bimisa na parmi batu moko bazala et bon soyi batu wana baza ya mabe. Na parole wana teki ndeko ça veut dire au sacrifier ye. Yango Nzambe azolobela biso na 1 Corinthiens 10:20 alobi tozala na communion na ye. Tolukaka kozala na vie ya sanctification. Tolukaka kozala na bo sainteté ata tokokoka nyonso te. Évitez bien aimé parce que na moment oyo tozala na ba tentation ebele na mokili. Olingo linga te. Tozala ba tentation bien aimé. Na Apocalypse na ba message on appelle ça mususu. Nzambe azolobela biso na Apocalypse 21:3 tina na 8 mais na kozwa na 4 na 3. Nzambe alobi tango kotala epa na ye okolela lisusu te. Nzambe alobi okolela lisusu te mama we kozala su na ndaku na yo te. Okozala mutu esengo. Tala tina Apocalypse Nzambe azofungolela biso porte bien aimé. Tina suka. Nzambe aza prête na moment nyonso bien aimé. Tant azolobela nga Saint-Esprit aza debout na eko comprendre message wana ya Apocalypse. Eza trop tard te.
Atala kane lolenge ya mutu te, ato sala nini, ato zanani, soko yako yamba yo. E na moma oyo na koyeba sabino ngambu wana bazana bango na makasi lisusu te. Le bien-aimé, l'Éternel des armées m'a montré, le créateur ya mukili oyo. Monguna zane ne sika susu te, kutwa baye batu ya mabeye moko. Abaye ne bango, komi ko lukande a dérange kabana ensemble. Bien-aimé, to soso la ta eza susu mingi te. Ta vraiment eza te. To tika ko sacrifier bandeko na biso, to luka communion na nzambe. Likambo akoloba na sima ya mukongo ya mutu nzambe asepelaka nango te parce que likambo wana eza na communauté na biso mingi bien-aimé. Omoni likambo to zoloba, omona bato bazotia yango ntina Facebook. Pourquoi? Pozwa nini bien-aimé? Ata yo zano kuta misala mabeta to sabia. Bato wana oyo zolobela likambo wana ozo publier. Oyebi ba état d'âme na bango bien-aimé. Ozo sacrifier bandeko na yo. Apocalypse ne bandeli, nzamba alobi, oya koya epana ya kolela susu te. Akokufisa susu te. E na suka, parce que message na Apocalypse ne bandeli, nzamba zoya malembe, kanda na ya zotika. Kanda ezate. Mais soko kititi na 8, aso talisa ke batu ya makambu ya koboma, ya epidicité, ya songi, alobi sor na bangwe kozala manfer, na moto. Ne bandeli soko tali ozomona na 3-4 tio kitana se nzambe afungoli ne maboko asa prête ya koede esa moment oyo bien-aimé. Tokomi na moment Saint-Esprit asa debout. Toza na moment ya nzambe to se repentir. Pantalon les apolele. Mais je vais nous signaler que ta eza lisusu mingi te bien-aimé. Oyo nyonso Christ alobaki ke tokomona esi tomoni yango batu bazoliana, bazobomana, mboka mususu ezobundisa mboka mususu sans cause. Tozomona yango bien-aimé. Est-ce que tu vas comprendre jusqu'à quand? Tome kata ya mukata so tozo kokanyo so te mitika. Loba de dominer nga papa ça nango yo lingi. N'est-ce pas toi qui domine tout ce monde entier? Olobi na ye ayoka ka bien-aimé asa ya mutu nyonso. Tala zolo bela biso pona ba musicien profane. Tala telemi alobi il faut ba sala ngo po ko asekusi bango. Et c'est pas, mais éviter. Mais n'a côté la bangobo. Ok, continue. Parce qu'il y a une fois même, Zamba lobe la ngapona ba. Bato balinga na mibali na mibali basi na basi. Zamba lobi na nga liga ka bango. Après ça un message pour na bango. Tala nanu niveau. Asa prête bien-aimé. Tika ko s'occuper muta sali boya songi si boya. Ça problème na yote. Talent c'est là parce que salut est individuel. Toye bien obisonyo. Pourquoi tu t'occupes d'autres? Pourquoi lingi koloba ah mutu ana sali bo, o mutu ana lati bo. Et ça zolo ba makama solo tika ye na nzambe. Tika ye na mokeli na ye, c'est pas ton problème. Nzambe alingi biso bien-aimé. Et message à makasi nzambe apesa kanga alobi bolingo. To sala bolingo. Bolingo eza na mibeko 10 yo même yakala. Batu balobaka mingi yo Christ tanga ya mibeko elongwa me mibeko 10 wana soko tali yango. Est-ce que Christ akoki olinga baboma mu? Christ akoki olinga mutu aso mwasi ya moninga. Non baboma yango te mibeko nzambe asa nzambe ya discipline. Parce que tanga tani singa na 1 Corinthiens 10:20. Alors bina lobela batu bolingo na discipline pona makambu na ye. Tozala na discipline na makamba nzambe. Et puis tozala na bolingo. Tant que tozo tonga déjà, tant que tozo critiquer, toza na bolingo te, toza pe la discipline te parce que soko za chrétien, il faut ça na moi caractère moko boye, ça na makambe belo ko sala yango te. Parce que tozo tonga kaka na likolo et to demeurer na prière. Parce que soko zo prier, tozo pelisa minda te. Bien aimé, il y a un jour grâce nzamba permettra na ebake, mutu a continuer lola, mais à sa place, il y a oyo na lumière mingi te parce que ça qui ko prier te. Prière etiaka minda na vie ya mutu. Ya okaka na linga ina lobela biso ke tozala na discipline, tozala na bolingo na makambo ya nzambe. Kokipe batu te kosala te ke batu ba mono luka nzambe ya mono balobi to luka d'abord royaume ya nzambe na likolo. Luka yango bien aimé. Okozala na bandako, okozala na libalo, okozala na mukanda. Mais est-ce que yebi soki lelo otiki mukili to Christ aye lelo oyebi place nini okozala?
Po bato bazwa biloko na liboso no batika yango tomona bakenda. Nano la même libala ezalaka te bien aimé. Eloko akokamba. Donc c'est ça, yango kaka nalinga ina partager moi muke vraiment tozala na bolingo, tozala na communion na Nzambe, totika ko se sacrifier ko mibaka ne kulusu biso na biso. Tozo sunga diable. Et puis bato bazo tiaka makambo mabe na Facebook, ko lakisa mutu ko publier. Botika parce que Nzambe atalisaki nga Satan asa ko contrôler makambo na. Je vis la présence de Satan bien-aimé. Azo vérifier pareil que bato bazo sala makambo wana ba vina bango ko sala malamu te. Na ba oyo bazo tia ba parole à commentaire. Totika kokota bikota kota makambo yebi mutu na makolo te tika okoya kokota na lisumo yebi te. Donc c'est ça par rapport à oyo mokeli nanga na biso alobela kinga talisaka nga yango kaka na linga ina loba mwa muke. Donc c'est ça mbala sima la msuto kolobela makambo mususu surtout ya bana mibali o ba changeaka lelo mwasi mususu lobi mwasi mususu mokeli nanga na biso pe atalisa kinga meko ya mbala sima. Merci. Yeah. Merci beaucoup, Maman Blandine. Merci, Nzama Pambolayo. Nous répondons à l'invitation à Bisso. Nous éclaircir les bateaux, éclaircir. Nous sommes retournés au Tunayo. Nous avons invité le Bani en Soukosa Nango. Soukosa Nambo de Repès, Nambo Balanda Kayo. On a tout à fait sur sa émission à l'élo. Mambo de Nambo Balanda Kayo. Puis, on a reçu sa émission à l'élo. Voilà, c'est ma soeur, on a besoin d'une mission sur la liste. Merci, Papa Didier. Vraiment, il y a liboso on a koumi Nzambe wana vraiment. Vraiment, il y a raison c'est la ezata sala na biso ya lingi vraiment même na sitio yo amema ya ndenge ya lingi même na biso nyonso tozolanda vraiment Nzambe wana a réanimer biso na présence na parce que soki tozo pe masé kaza na biso elongo asala na biso ya lingi Nzambe wana vraiment. Bisika to suki ya banda parce que ça domaine na ye mokili etondi tentation. Na konsote vraiment Nzambe a dominé mokili. Asala o ya lingi o biso to lingi te. Parce que tozo koka na biso susu te tolobi yango. To avouer yango ke tozo koka te. Asala na biso ya lingi. Ndaku ya moko na moko ya koti ya Nzambe yo ya permettra ki likambo yo eyo kama na mato ya moko na moko eza azarte posa na ye kokisama masia akokisela biso pourquoi tinda biso na mokili oyo adomine biso na forme nyonso spirituellement physiquement nakanevre en esprit ekama kristo Nzambe apambola yango na forme nyonso. Amen. Na bisi mbote na batu nyonso bakotaki Nzambe ana vraiment sala quelque chose babima pamba te parce que parole ya Nzambe eyaka te ezonga lolenge eyaki sa esala misala nango parole na yo atia na monoko na ngai alobela mokili na ye akokisa pourquoi bato bakotaki bayoki yango c'est son domaine. Et la bisi mbote na batu nyonso tu mokili mobimba peuple nyonso ya Nzambe naza na choix te Nzambe azotalisa ngai me bato biso bato ya mokili toignoraka Nzambe azotelema azoloba mpona bango vraiment Nzambe apambola mokili na ye asala oyo ya lingi mosala ye kokisama napesi mpote na eglise na nga baeglise nyonso ya Rotterdam bapaster mutu nyonso tu naza ya mutu nyonso olo leki Nzambe azomemanga azolobelanga meme na bato na mona te azolobelanga meme na panga bato tosololaka te nakopesa bato na mbote bato nyonso te bafami na nga na yo moko Papa Didier vraiment Nzambe anakanisela ona oyo osali ke na nzela na yo message oyo ekomela bamusicien Nzambe vraiment sala quelque chose oyo ayebi banombre ya mibio ya basuki ya bamusicien liwe esala maboko na ye na vie ndenge asekulisi bango ekokisama renta ya basenta par le nom de Jésus. N'embrasse groupe ya corps du Christ tozalaka na bango en Hollande Nzambe vraiment mema biso lolenge alingi apesi bamisio wana pote vraiment posa ya Nzambe ekokisama
Nzambe tango aracheta mokili mababi monili ekotaki partout ata esika moko ya molili ya lumière etikalaki te cela veut dire mokili mobimba Nzambe arachetaka bango Nzambe amona bamusicien wana amona bamabota na bango amona Saint-Esprit aza debout azala naction œuvre en esprit kati na bango bango vraiment de toutes formes. Et na remercier Nzambe on a la forme nyoso. Ya solo aza papa. Po ya zo sa les oleke na biso. Même na ba homosexuel azo kolobaki alinga ka bango bien mais na ya koki ko sala yango. Po sa Nzambe sa batu ba pongwama. Merci beaucoup. Nzamba Zalokou, Maman Blandine, Nzamba Pambolayo. Vraiment, merci à tout le monde. Au besoin du temps, il y a Rolanda Bisso. Nene Sarabino, c'est pas tout le temps, tout ça, la mission, à part besoin de non. Il y a un sali système, il y a un homme de Dieu. Et puis, Kolobaraming, c'est un couple, puisque il y a un makam, il y a un comme un photo, un couple. Vraiment, merci, Bambo, Tinabino, salut à toi, Olga Moukalenga, Naebi Gozan Ali, nous a Rolanda Bisso. Merci à ma future femme, Super Anita Lelo. Oh, naza bongo rekokisa mokan onde nzamba lo bakabala mwasi na famille na ye meme l'église après meme liboso ya bakonza mboka na bayano na niveau famille donc nzamba pambola soko zali Super Anita Lelo ma future femme merci na kolanda toujours idéologie on va que d'idée non le pas maminga mabe pona yo to changer boy merci à toi Super Anita Lelo na valeur ozongi singa lelo nzamba pambola yo vraiment ya ebele bambote na bino nyonso. Et merci encore une fois à toi, Maman Blandine. Tout le monde a dit bon mouvement, Balasima. Merci, Papa Didier. Okay. Merci. Au revoir. Au revoir. On a embrassé tout le monde. Zamba Pambola, bino forme nyonso. Amen. Merci beaucoup. Amen.